Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle, moi votre humble servante maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir, car on est biso que kosale la biso eza penza devoir na bino, kosale la bino eza devoir na biso. Voilà, na lobia bien na lingala là nous devons comprendre que c'est un peu difficile malgré to botango to kolina yango, mais deux fois ça nous échappe. Merci beaucoup na balandignon surtout en tout cas salim balano ya liboso kokuta na chaîne Oyo B52, la mignonne officielle. Tokosenga na yo kaka o s'abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les biso lien Oyo et au pesa biso plaisir moko ya makasi. Balobi famille bota, mea culpa. Mea culpa kambu, balobi belle vie télévision, mea culpa zawana to zui déjà flash ya traumatisme la famille Nathalie na moni flash déjà affiche na biso ebimi traumatisme. Je me suis dit oh mais non, belle vue baba kolemba pona mwana mwasi oyo traumatisme ezoya déjà. Serrez vos ceintures, préparez-vous parce que na mwana mwasi oyo la patron tozalaka jamais déçu baza ba incarnation moko boye nzamba tsana mokili oyo ya biso ya se oyo ezo sala que mea culpa. Bon, mon mea culpa. Les lots de biso dossier mea culpa. Non, on a biso bijou la reine, en tout cas, la famille Libota, félicitations parce que film na biso na vana kota na maman na likam na biso le loto ye kopo na kolobela. Matina na pardon ndeko na biso bijou la reine asengi ndeko na ye ndeko na biso sila bisalu. Tolobela nanu mea culpa to moni yango bandeko na ngai. En tout cas mutu na mutu azui par na ye boende ezalaka boende batu babengi nga balobi mama B52. En tout cas soki bosololaka na belle vue bo pesa ye ba coup de chapeau nzambe akoba ko pesa ye mayele oyo azalaka na yango toujours pona koya ko apporter un plus na peuple congolais kaka te me na batu nyonso oyo basepelaka na musala oyo asalaka pona ko éduquer masse pona ko éduquer mutu mususu arataki éducation ya classe arataki éducation ya ndaku arataki éducation ya église mais à travers ba théâtre na kati ya belle vie télévision batu belé bazozonga na droit chemin. Mais je vous assure déjà que bien là tozozo traumatisme to la kaka préparer bo tungo la déjà bozwanga na tungo li na ngai kaka maya mungu na tungo li maya mungu na sangisi na makasa mapela esukolanga penza libumu bien po traumatisme tango zoya ezwa esika efanda na kati. La famille c'est pas pour rien baloba ke mutu soki akufi munokonde epola liboso. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Biso nyoso tout ozomona nini oyo ezolekana sur les réseaux sociaux. Presque batu ebele oyo bazalaki soki mutu aye kofinga belle vue na 10h10 ya yeli mutu wana na 10h12 pona koya ko répondre to mona kindoko na biso ibutu lelo oyo to moni alobi azali susu famille bota te mutu oyo akomeka kobenga famille bota akokangisa ye aza naître. Tolali tolamuki après to moni ndeko na biso ibutu azo jouer na SB. En tout cas félicitations musala eza musala oyo basalaka donc toko kangate ke non yo faut sala ka non c'est ce que nous voulons. Tolingi mutu nyonso tu azala libre ya ko jouer esika nyonso tu alingi tolingi bongo. Tolali tolamuki to moni ndeko na biso bijou la reine asali vidéo o bozo komona na rochela bino son bolanda son wana. Mais avant na tchela bino vidéo wana oyo na bozo mona oyo nazo tchela biso na nu vidéo moko ndeko na biso lobaki ye jamais. Vous savez la famille yongo na vie il faut koyeba kaka kovana batu ngana oloba batu nyonso to bazo bamba bela mabanga lelo lobi boko bongo la maloba boko changer. Bijou la reine nazo tchela bino vidéo moko alobaki ye jamais akoki osenga si la pardon.
jamais akoko senga si la pardon. Azaki na ba raison na e. Et aujourd'hui aye ko senga pardon. To la nana nu vidéo ana. Et bon on ngana bino to zonga. To décortiquer moi muke puis to tchela biso vidéo ya pardon bon to solo la lisusu moi muke to landa nana. Identifier pour battre mon comprendre. Ma soeur, vieux à mon corps. Bangara nzambe. Bati musu bakotaka na se ya makola tata mwasi ya loko musu ake ko consulter banganga na ye soki na tiki ezate ke na obanga bango ezate ke no nazangi ndoko koloba ezate ke nazangi makasi bako yo pe na yo famille bota bokuta sen na ye na kuti autre retourner notre tableau sango temira fieza moko batu bakanisa fo bachelo poison na masanga to na biloko lia eh utabata ma lekyo na maele minya ngande tikisiete abanulela ngai ato chema kona ngabo ato balushe ngobo usale ngo soso kotumba na ya kokali oh Bijou la reine comme porte-parole na komela boy toyoki biso nyonso tu la famille tolandi ndeko ndenge ndeko na biso lobaki atakutu bakutani na scène moko akozwe te parce que poison to maladie epesama kaka na baplace oyo toyebi te ata na verre ya masanga na kopo ya mai poison ezali kopesama me lelo oyo tomoni ndeko na biso Bijou la reine aye asengi pardon alobi penza ke non aza mama prophétesse aza mwana nzambe asengi bandeko na ye bacook balimbisa ye na nyonso mais sikoyo vous savez mutu oyo azoki to asali accident ya mutuka lokolo ekatani ba imputé ndeko wana komi kotambola na beki ata chauffeur wana aye kosenga pardon tant azotala likolo nazomona déjà que non ndeko o nde mutu akatakanga likolo yenda tutakanga po lokolo nange koma ndenge ezali aozalaka ne eloko wana na motema Bijou la reine lelo yo kosenga pardon bravo parce que Bible lobi na biso pe que le pardon est une puissance qui libère mais avant na kota na mozindo to landa nanu pardon ndeko na biso to landa nanu penza pardon nanu après nde to meka kosala moi analyse mukele na okena biso mingi penza te to landa. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya l'air oyo bokozwa vidéo na bino batu baotu na wana nani ezanga ndeko na bino Bijou la reine Kilimanjaro mama prophétesse na tango na lali na lamuki na lobi te makambo oyo ndenge ezokende malamu te etanke ngai mwana nzambe mama ya basa ya nzambe na ye liboso na bino population oyo amoni ke nabetiaki ye libaku ke asepelaki na nga te ayinanga précisément na ndeko na nga Sila Bisalo Bekam na ye kosenga vraiment bolimbisi na bakuku nyonso nga ndeko na bino nazali na nga neutre naza na problème ya gauche te naza na problème ya droite te bino nyonso boza bandeko na nga c'est la famille en tout cas na ye kosenga bolimbisi Sila Bisalo Bekam na batu nyonso oyo ngai Bijou la reine na blessa bango na betsa bango libaku en tout cas bolimbisa ngai en tout cas na ye vraiment lelo kosenga bino bolimbisi na yebiki bolimbisa ngai merci beaucoup bon après-midi na biso nyonso na lingi bino mingi bisous bye. Ndeko na ngai popilo pilo lilo popo ya la popo ya la papa en tout cas tu kolanda biso so tout ndeko na biso Bijou la reine ndenge asengi balado ndeko na biso alobi ba abakuko balimbisa ye Sila Bisalo en particulier alimbisa ye akomi na ye naître lokola ibutu tanga koma ki naître mbala moko batie na SB na film a jouer mais to moni ba abakuko balobi nini baloba kuku balobi to
Tolimbisi yo mais tolingi yo na SBT. Sikoyo est-ce que pardon ya Bijou la reine? Eza pardon moko sincere. Eza pardon moko eza ke non po moni ke non. Na ba film nyonso tu na belle vie télévision na jouer te. Tikana koma na nga netre pour na koma ko jouer partout. Pardon wana. Eza na makio na likolo nango to eza pardon moko pena o eza sincere. Wana nzambe na lola kaka mutu ayebi pardon wana soki ezali sincere ou pas. Mais ngana oloba nini na makambu o nyonso tu. En tout cas, comment on a artiste na biso se réunir, eza souci majeur. Ya biso batu o to landara bango, biso batu o to lingara bango. Tozala na besoin ya unité moko ezala ndenge ezala ka avant. Mandeko na biso basangana po nkita ya mboka na biso etombwama. Mais lelo oyo kaka parmi entre eux, ba artiste, to bakisi likolo ba chroniqueur na ba chroniqueuse, ne to salaka que bandeko na biso ba artiste bazalaka ya kopanyanya po biso tozangaka matière te biso tozangaka lipa te na fin na bandako na biso wana na koloba yango penza a haute voix soki bandeko ndenge mikolo bozui système ya ko finga na ba commentaire. En tout cas je suis désolé mais toko bombaka vérité te vérité eza eloko moko oyo balobaka toujours que ata ezo ya na escalier lokuta ye na ascenseur mais suka vérité ekokomaka toujours na makolo ya batu oyo bazali na posa ya koyeba yango. Unité ba artiste na biso la famille eza moko ya likambu souci majeur oyo biso tozalaka na yango omoni penza aussi le pechanga tableau moko lisusu na ndeko na ye Sila Bisalu omoni belle vie quand dit la patronne tableau moko na Sila Bisalu bane kona ona boba eza koza poison so bandeko na mbale basangani bandeko na misatu basangani bo ekoza la poison na biso bino bomba retardé sikoyo eza na bandeko o ba comprendre ki ken bato soto tiki bango boye biso wa oyo tokoyoka na susteza lokwa le marquis tangu ba vieux wana ya wenge ba comprendre que Ferré babindombe Gilete Mulopwe basangani Bill Clinton oh poison tokoti ka bango jamais bazala uni. C'est là même que bandeko na biso ba artiste auto mona. Siko qu'est-ce que fait que bandeko mususu na mona ba maman Marie-Hélène a joué na famille Bota, maman Marie-Hélène a joué na SB, tout mona maman maman na biso étoile a joué na SB, a joué partout. Tout mona ka Omari bazo jouer na SB, bazo jouer partout, topé. Tout le monde a bandeko mususu. Qu'est-ce qui fait que bandeko mususu ba se positionner ka? Est-ce que bango tene mutu bazalaka na besoin ya séparation bandeko wana bazalaka séparer pour bango bazalaka wana na place? Ndeko na biso Bijou la reine peut-être a Monique oyo ya bandaki ko luka pene ya Bella. Azalaki ko défendre Bella te ibuto loba likambo ya lobi batu oyo Bella zana bango mingi bayaka kolobela me balinga kete baza ba hypocrite ngana moni yango lelo siko pendant tout ce temps pourquoi Bijou la reine ayaka na position moko neutrale te soki pe loba na français soki pe te bobongi singa kaka lelo oyo aya lobi ke ba abakuko balimbisa ye baba kukupe balobi balimbizie kasi na ezibine akojoué te soki sikoyo bande on a baby non seka penda po non mona déjà que comment tout le cœur de l'homme peut être mauvais. Peut-être bande comme souvent ça ma kamba à to sabre poto hier qui s'appelle vous monter ma passe OK belle vie atakunate. Elle est là, elle travaille avec ceux qui au bazar pour ça au travailler ensemble, à travailler musa les autres qui ne bosso prévenir traumatisme et on les autres traumatisé ba te belé. Quand ne mea culpa, moni mea culpa. Ba efa mea culpa yango to mona. Traumatisme pe ezo ya donc belle vue azawana. Oh ya yaka neti batumsu ba yaka bazo finga. Belle vue atinda muta ya ofingele mututi.
Moutako ya ye moko asali makamne na ndenge na ya zasko ko expect azozela moi likamoko boye lo kwanga bomona ngata na ba famille mwana mo baza wana kaka lobela kana ntwa bike ba olinge mingi ok ba parents mususu ba la bonti ba parents mususu lo ko ba belvi kondi aotala profil o ezosenga o ya zala ata yo ya ko fingela e muntu ata yo ya ko kotela etongo ba finga ki makolo pusia yo lo bio yo soso yo tongo ba finga ki o ki nini yo kibeka belvi atali bo habita profil oyo esenga mama top ndefa zala tokocha mama top tokocha bijou la reine te wana bijou la reine muteme fiam finti muteme vimbi posa na biso eza komona ba artiste ensemble ba artiste together la famille de B52 la mignon officielle to laki to ya est-ce que nga question nga kana otuna est-ce que avant to silisa avant aussi lisa moi li solo oyo sincèrement parlant pardon ya bijou la reine et ça pardon o ewuti na motema to zakaka pour faire plaisir pour que ye pe akoma ko jouer na SB ndenge ibuto akomi ko jouer na SB point d'interrogation qui c'est na nga yango wana o naza komi tuna. Abonnez-vous massivement sur B52 la mignon officielle. Aimez, commentez, partagez les bisous liens et ça la bisous plaisir. Ma cassi famille libota toujours. Les calmes bon, les calmes sérieux. Traumatisme et zoya focus. Hein? Focus na musala toujours. Musala na katia belar elle comme malobana ebele. Tout ça on a toujours pour na ko supporter famille libota. Ba dinachou, ba pécha lover. B52 la mignon officielle. Et ça, on a pas na bino. En tout cas, de partout où vous êtes, que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Je répète encore une fois de plus, je dis un grand merci à toutes les personnes qui viennent m'insulter, qui viennent commenter de bêtises, qui viennent dire de n'importe quoi. Je veux pas me fatiguer à quoi face à ba insulte na bino. Mais, au fin, dans mon cœur, je prie pour vous que le bon Dieu a pambola bino et aux ala plaisir à ma kasi ponanga parce qu'on se connaît même pas. Moi, je trouve que oye na chaîne Yamutu, tu trouves que vidéo n'a été intéressante et ça ne t'intéresse pas. Pourquoi insulter? Tu peux juste zapper, hein. Au zapper, non, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Au lieu bando finga, oh mais mama sumu. Oh mais mama sumu oh ozoye ba même pas yango to mona na Congo na biso to mona biso surtout biso nous les Congolais toza ko avancer te tozo rompre kakesika manko pourquoi parce que toza ko s'accumuler na ba masumu mususu oyo oyebi ata mutuna makolo te oyo banzo finga no kama mama B52 pour sali analyse moko boye quelconque ngana sali analyse c'est selon moi les avis sont partagés je ne viens pas ici pour imposer les gens à accepter ce que moi je dis non ngana yana pesi point de vue na nga yo peso ko na point de vue na yo ko chikela biso na ba commentaire e ko sunga biso que oye no kako banzo fingi après ok ça ne fait pas du bien mais moi je vous bénis au nom de Jésus. Famille Bota focus pour finir, famille Bota focus traumatisme et zoya déjà préparons-nous to yamba film na biso kaka comme d'habitude. OK, merci beaucoup nzamba pambola bino pardon oyoyo. Est-ce que ils a profond? Pardon, oyoyo. Est-ce que ils a sérieux? Pardon, oyoyo. Est-ce que wuti penza na motema? Nzambe kakanda yebi parce que Bible ba biso qui c'est Dieu qui sonde les cœurs. Tokokuko ya te to bandoba ante alokuta. Mais c'est seulement Dieu qui sonde le cœur des hommes parce que biso to aka moto. Moto azaka moto ma. Moto azaka moto ma. Lelo elongi ya meme lobi yankoye. Hey! Bye, pardon badi. Traumatisme ezoya. Serrez vos ceintures. Bisous guna. Oh la la mignonne botika la basa la mignonne bokolia mo zero lo bezala ki na 10 yo bokolia kona 1 yango zo pesa posa pozongisa nga bebe na mbuma basala ba chose kaka pona ba voiture